Donc, combat oyo évêque azobunda abunda pour l'église abunda pour l'église abunda pour le peuple congolais. Maman nangai peuple congolais peuple nzambe nzambe azwanga en charge nzambe apesa ki biso message toye ko pesa bango année oyo 2020 tobengana tokutana tozoba nokunda ba pasteur tozokunda ba apôtre tozokunda soi-disant ba prophète soi-disant ba évangéliste et ba docteur cette année en fait porte-monnaie magique ezali ko dépendre na magie rouge. Magie rouge ezali kindoki oyo et permettraka ezali kindoki ya spectacle nzomona ezali kindoki ya spectacle mbongo wana eutaka juste na ba poche ya bato ya ba sorciers ezalaka masuba alors yo ce qu'on travaille na ba démon donc ozana obligation ya kosopa makila d'une manière sérieuse pour permettre le fonctionnement ba démon ezala pour te dire que serviteur ya kosakate akoki kokosa nzambe azwi liloba wana akomisa kobisa koli oke na France tala président de la république na bango tala mwasi na ye maman présidente il est clair moi na komona nidita mukulu na maman na yaza à la clé mabe donc la France est maudite parce que l'air président de la république il est maudit les premiers citoyens. Mbote nabino balandi ya télé-réalité RDC ngai Bénicia totonda na zango sengo ya représenter bino émission oyo totiki bino te na ba surprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bapasaka na bango donc polele pe tobomba elo te donc tokote moi moke akendo luka comment ba marié ba vivre mandat na bango chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC Mobimba eza télé-réalité RDC ozanga te kosabone mpona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato balivaka bajoueur ndenge balivaka baartiste bato ya ndenge na ndenge bakomona bango kaka na tele me tala mpe vi na bango ndenge balivaka dehors ya tele de tout le temps héritier loko petit na ngai na pesi yo mbote wana pena doki longo ni chef mbote na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso émission na bino télé-réalité ngai Rosette Kakela nazali na esengo ya koprésenter bino émission ya lelo na yambeli bino lelo invité moko très spécial ako se présenter awa bokoyeba ye musala na ye pe aza nani asalaka nini mbote ndeko Mbote mama Rosette yebisa biso bandeko oyo bazolanda biso balingi bayeba oza nani pe osalaka nini musala na yo ezali nini. Comme Bonanga Elonga, Naza évangéliste, je fais que l'œuvre de l'Éternel pour paître les brebis de Dieu et puis aller récupérer les âmes. Il y a bandeko oyo bazana kati ya prison satanique pour na royeba ko zongi sabango na bon chemin, ko zongi sabango na nature ya bonzambe. Parce que yebi auparavant Lucifer a lukaki mutu abungisa la nature de Dieu à cause d'un péché. Quand l'homme a péché, la Bible nous dit Dieu ôta son esprit en l'homme. Il s'est fait que l'homme aiko comme mortel, azui mamoro nature pécheresse. Alors voilà pourquoi il a fallu que le Messie aya pour na aïba zongi sa mutu na kati ya nature na ye. Lolenge mutu azalaka kala à travers l'alliance par laquelle Christ a salaki na makila na ye. Voilà, aujourd'hui nous avons l'esprit de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc c'est par là nous sommes là pour récupérer maintenant les âmes à travers la mission par laquelle Christ nous a envoyés. OK, merci. Boyoki ndeko bino azali évangéliste Elonga. Lelo évangéliste Elonga akobetela biso lisolo pa ko expliquer biso comment est-ce que lisolo ya porte-monnaie magique ezalaka. Bandeko botunaki pe bolobaki mingi porte-monnaie magique ezali nini et ça la marandenge nini mbongo et se retrouver na porte-monnaie magique. Alors ndeko na biso évangéliste Elonga lelo akoyebisa biso lolenge nini makambo na nyonso et ça la maka. Évangéliste bandeko balingi bazolanda biso porte-monnaie magique est-ce que eza vrai existaka dans le monde et puis bambongo wana oyebimaka ba porte-monnaie magique et utaka wapi batunde batiaka yango to ebimaka yango moko kaka boyi. J'aimerais avant tout que vraiment la communication profonde mais quand on bonde la ce qu'on permettre parce que nous sommes des chrétiens avant de commencer quelque chose il faut toujours te passer dans Nzambe espace wana. D'accord, merci beaucoup. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. C'est toi qui as permis à cette heure, Yoshua qu'on soit ensemble pour communiquer. Père éternel, grand Dieu, nous sommes des humains. Nous n'avons pas la capacité de communiquer la vie.
Père éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Lorsque l'Esprit Saint est réuni au centre de biso, il est le seul communicateur pour sa capacité à bomoy. Père éternel, grand Dieu, bon moto, l'intellect est disparaître par le nom puissant de Jésus. Qui m'a la partage na biso. Bisika oyonkolo yesu. Oza ko confesser comme bon ayote et banako se terre dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous avons ce prière. Amen. Amen. Merci maman Rosette par rapport à ta question. Tu voulais juste savoir où bandeko bazana posa royeba. Comment est-ce que l'histoire y a porte-monnaie magique et ça les manque. En fait, porte-monnaie magique est allé que dépendre de la magie rouge. Magie rouge est allé kindoki oyo et permettra ka il y a kindoki spectacle. Zomona. Les kindoki spectacle mbongo wana et utara juste na ba poche ya bato. Soit presque maman baza koteka, bakenda dans ma démon bakenda ka ba yibi mbongo pa maman wana parce que bazoteka. Ba ina ngwa pesi muto na dans la porte-monnaie magique et bimi na porte-monnaie na asa na ngo ba faire. Ok, alors ndenge na meke un peu comprendre évangéliste Elonga. Donc ndenge za la mususu mona ozoteka boye ah mbongo lange bungi tamso tuti muto na nzela boye muto na tuti mbongo lange limo donc c'est comme ça ndé makambo ya porte-monnaie magique et ça la maka. C'est comme ça, magie à spectacle les ali magie rouge, bien on magie à spectacle. Origine nango utaki pa ba chinois bande on abiso oyo ba ngenda église on balata banzamba la pembe. Ba so ba culte ba tchara ba bougie mutu oya kende ko sala penza makambo abimisa réalité zala ki maman na Zeus azali démon oyo asala ki zemina sala ki 3 ans dans le bon moment na bango yende maman na tanga botami eza Maria obande wa kenda ko luka soit disait bo sala grotte yende abota ki Zeus mais bande ko belé bazana kata ignorance parce que ba boy ko ndima la vérité mais ba sepeli ko kangama na idolâtrie. Donc pour eux, ils ont reconnaître mutu lokola maman ou abotio ndenge moko na nzambe. Alors, magie rouge yaki juste pour un spectacle et un spectacle wana pour na koluka ko matérialiser pour na kopesa influence ya monde satanique pembeni ya bato. Donc mutu tanga ozana mpiaka moni ke non mutana mbongo mobo azuba papia kangisa tena kata porte-monnaie à salle prière baluki mbongo. Et puis ça mutu posa pas comme bongo parce que aiba na ko répondre na besoin na yenyo et ko se présenter na vie na ye. Or, ce sont des choses pires et sataniques au diable à Bongisi pour ne détruire l'ibota dans Zambé. Alors, ce sont des réalités quand nous lobby, au moins maman zakoteka. Aux autres mois ba tout son bon limoué. Ce sont des choses oyo. Et ça n'aura démon aza magicien moi tamona ba démon. Ba démon ya vol, ba ya rara pas à commis côté wana magicien codé na posé le robot. Akika azumbo wana apprécier. Donc c'est moindre des choses. Les attaques les ala raso qui ne ont raso qui non. Bazana ba prière vous allez approprier pour na ko sala envoyer ba démon. Et puis c'est fini. Mais il y a des conséquences très graves. Oui, c'est quoi maintenant les conséquences? D'abord, l'homme, dès que tu touches la magie, comme on a eu, là c'est de 1. Oui. De 2, le salaire du péché c'est la mort. De 3, pacte yo salali se faire. Résultat dans les makila. Parce que les démons carburant na bango ba voyage astral et ba déplacement na bango za ramakila. Ya ba sorcier za la ramasuba. Alors yo ce que vous travaillez na ba démon. Donc aux ana obligation ya ko sopa makila d'une manière sérieuse pour permettre le fonctionnement ba démon za là. Na debi ba osengo makila famille na oté. Mais avec le temps de comprendre qu'il fallait qu'il faut passer na famille. Et l'ora li boso ba osenga yo par exemple. Babina yo mo so to bito nous on a famille ça bien té. Na niveau makambozo kenango yo ba no multiplier mbongo liboso kozwa kolia yango te tango sa prière makolia yango te zwa mbongo wana meka ko exposer yango sala yango sadaka mutu nyonso aza wana li yango or bato ba kolia mbongo wana basali transfert de démons ba posséder bango milimo na yo et pas na bango à chaque fois ozana besoin ya ba esprit na bango na service na yo ba avec facilité ngana ka passe mutalobi ayam to akisi ngeitalinga te moko kute pa na biso ne kwate ba pesa ke losako alobi ba inaka mutambongo kasi ba boya mosolo na ete de ningelo bani ata mutu ana na mbongo ana kisi mbongo ne to kozwa kaka etali biso te mbongo na ye ezosala ke énergie na bino nyonso et que ne pas na ye po ay ba ko travailler na yango. Alors deuxième condition ba accélérer ba lobi ndongo il faut salara plus par rapport sexuel avec le fille. Par exemple par jour faut coucher na 4 filles. Ana mbongo amobulo bi mbongo amobulo kindoki teza yete ezaki azana c'est la recommandation ba fi wana zo coucher na bango azotika sémence parce que la voie la plus facile pour na transfert ba démon c'est le sexe yango moni même bible za ko interdit biso bana na ye
bino bana na ye pour bino bobalité biso de sito bali bino bobalité boké na rapport sexuel avant le mariage. Pourquoi tu sais pas à combien de fois on s'est exposé devant ba démons. Muto so 500 na nzoto oyebité à 500 on a combien de personnes. Par exemple à 500 on a 5 filles. 5 filles à 500 na combien de personnes. Batu wana soki bazali kana ba démons, bazali posséder yeba ki yo pozo comme moko ya ba démons. Ozalaki na processus ya réussite ya vie na yo obakisi bitumba na kati ya vie sans le savoir. Pourquoi? Parce que ba démons oyo ya mbaki à travers sentiment ya 10 à 20 minutes ba komi ko combattre yo pour toute une vie. Ce qui se mutu wana sali transfert ba démons bongo par le sexe accoucher na fille wana. Fille wana et ko coïncider parmi le filles avec l'état ba se retrouver enceinte. Volontaire les bosso basé maneza elongwa. Tangu maskilana et ko sopana. Mbala moko efungoli branche moko pour la destruction à vie à fille wana. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu as makila to sopia, zema 1 mois, 2 mois, tu as un an makila. Tango bimi. Non, il y a des choses que zema wana ezalaki ya libosé zaki non spermatozoïde, excusez-moi les termes. Zaki spermatozoïde. Mais quand on explique biso miracle ni salema ke longwa spermatozoïde comme makila, on ne sait pas. C'est Dieu éternel, Dieu lui-même qui connaît. Alors on a 4 makila wana, nzamba check le biso prédestination, ache étoile, ache chance, ache na vie. Tant où yo obomi osopi makila wana yeba que le sang crie plus que makila ya belle ezoganga jusque place nzamba zali. Quand le sang commence à crier, l'esprit ya mwana wana yo sopaki et que fa aller des tourments ezo zela yo et ko bana ko ganga na défaveur na yo mwana mo sopaki makila. Or makilo yo sopi tango esprit qui yi démon wana ba démon ya magicien wana ba ju makilo ne permettre mon passer sur voyage astral. Et tant que l'on ce qu'on a fait à Libanda, on peut permettre à Siko y aille Basiko na kozoma kila niveau famille na ye. Ok, merci mingi évangéliste Elonga. Bande ko bolande évangéliste ndenge alimbolo libiso lenge nini ba porte-monnaie magique ndenge nini bato na o basalaka ke bambongo wana ebima na ba porte-monnaie wana basalaka. Donc ça kaka bambongo ya ba maman na biso bateka na ba wenze bambongo ba pasi ya ba parents. Au moins mbongo elimwe et quel temps tout le monde pas mon moko boye na porte-monnaie magique na ye. Alors yango moni na conseiller bato bazoteka. Quand tu te réveilles le matin, il faut être nzambe un mot. Yebisa ezala liboso lokola guide na sima lokola protecteur parce que naza mutu na miso mibale. Et ça na maramuso ezoleka na molilinga na zomona te. Non yebisa on a vie ya mutu. Omoni nombre de personnes tozana mokili. Ba demo ba libiso nebele. Ah bon? Ba demo ba l'équipe biso nebele. Nga nazwaki malchance ya okena maikari na sali 6 ans na magie. Nzambe tanga bon ngalo ba nzamba tindanga na ke ko infiltrer le monde des ténèbres. Mais ayi bandeni ba fonctionner pourtant on bimana dénoncer bango. Quand je suis retourné na yebiso ba démon ba leki ba humain na mokili bona ebele. Donc si tu as la grâce au lalo lamuki obélité au kufitolo ndoza mabete et au tamboli na mitukane to tambola kozimbe transport na yo ke yo zongi okominda kuna oli olali muto akosa yo te, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Et na retour faut rebondir là. Maman tango zola mukasa la prière. Okomi na lié na yo wana ya koteka. Yebisa nzambe je suis simple humain na impossibilité à faire ça quelque chose. Mais makamboleke na mabele on a butu na yebi angote. Comme toi tu as dit, partout où vous allez fouler vos pieds, ça sera votre possession. Mabele on a bonzango na makila na yo, nkolo Yesu. Soki na kote kate za pona lokumu no. Soki pe na kote za pona lokumu na yo. Mutu ya mabe na chemin ya mesa nanga alekate. Esili. Et vous allez quand même bien pour nous protéger. Ok, merci beaucoup évangéliste. Alors Motuna emi balé au bandeko balinga qui vraiment parce que ces derniers temps nyonso oya ba confinement to banaye koyoka avant etalaki ba prophète ko sakola toujours poto voyage libala siko na ngonga ona moment la prophète non ba prophète bazala vraiment ba prophète ngai na koma ko beba na siko soit ko tomboka ba tomboka nga tu es trop radical. Oui. Maman, arrêtez ya kobenga ba prophète, ya kobenga ba passe-temps, ba pasta. Ya kobenga ba loin de Dieu, ba loin de Dieu. Ah bon? Et ça peut ça passer. Une personne marche non même pas dans la vie de la sanctification. Il y en a kobo baza ba ami, il y en a masumu ba liaka masumu lokola nguba, il a la possibilité de faire le mal aux autres, pour escroquer bandimi, bozo benga ye prophète. Kokole mutu identité à Jésus Christ mutu atkala ozana Yesu. Ça fait mal. Mais évangéliste, tant basta kola kawana. Bayaka pena oui na za prophète motinda mina nkolo. Nzamba yebisi ngai oko voyager. Nzamba yebisi ngai yo pena ndongo za bongo nzela ya poto iza ouvert na moi tel avec précision.
au voyager, voilà. Mais dans le y a confinement, tout le monde a prophétie, on a bazali sous-souté. Ma prophétie, on a voyage à ma bala, ils ont eu sous-souté. Pourquoi? Parce que bakani ba frontière, tout pour bakani ba salle de fête. Té coronavirus est confiné ba prochette wana. Ah bon? Bango ba faire coronavirus est confiné bango. Problème est ça que même prophétie na y yango mo peke confinement. Ah bon? Donc prophétie que confinement, prochette pas que confinement. Ba oser la paix coronavirus soka yoki bango mawa. Et puis bango siko bozongela. Ngana ke opema bazongeli. Oui, maman, la prophétie par excellence est la parole de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. Yangonde koko kisama. Onkolo lobité, nazo yebisa yonzi les amulaité. C'est vrai, Éternel dit azo sa confesse na basali naye, ba o baza basala nzambe. Mosala nzambe ana posate a prophétiser ndenge bango basalaka. Omona che nazo mona lokuta. Maman mosala nzambe na kata munoko naye, ezaka bisakoli. Na on peut exemple moko. Total la histoire ya Abraham. Abraham a kotumba Isaac mbeka. Babandi ko pusana. Isaac a ebisi papa na yabi papa. Tomemi moto na koni. Mais ebouele na zomona te. Abraham a kosi mwana na ye. Ayebisi non nzamba ko bimisa ebouele kuna. Lokola kati ya Abraham, langage na ye za na kati ya liloba ya nzambe. Nzamba bimisa ke ebouele. Liloba ya Abraham ekomaki prophétie. Pour te dire que serviteur il y a quoi ça raté. Aroye ko kosa nzamba zuli lobawana. Akomisa ko bisako. Abraham a poussani ba serviteur Abraham ba ebisa Abraham. Abraham est pas serviteur bo sukawa. Tokena Isaac to kozonga na ye. A prophétisaki. A kosa ya bango. Yemo ka ibaki na ke ko boma. Mais le quoi le baki to kozonga na bango, il a fallu zonga na Isaac po katina ye lo kuté habitaka te longa lo kuta. Nzamba komisa ko prophétie. Mais sikoyo ba oya ba prochette. Bango ba mona aka ba lien na sima ko ebiso ke na mona bitumbe belé ebiso semé ba komati na niveau ko senga mutu pesa biso offrande ya Isaac ngana oyebisa bandeko ko pesa ka Isaac te po Isaac o Abraham pesa nzamba ngisa Abraham Isaac nae bino bozo ka ba Isaac bozo ngisa ba Isaac tende o pesa Isaac offrande moko ya Isaac mais Abraham tanga pesa ka Isaac nzamba ngisa Abraham Isaac nae abimisa ke bolé mususu parce que yo pesi prochette o pesi passe-temps. Hein? Au PC pena Isaac na yo. Isaac ango ezongi te. Tala, naza na 5000 francs. Na longwe mpasa na ye prière a on a limité. Maman, na tika na 3000. Na 1000 francs na tche offrande. Mais bino le roi ba na 14 paniers. 14e panier za ligne insistance. Panier insistance. Pesa offrande à Isaac. Ndima sacrifice mbongo komona mbongo. Balona kambongo babuka kambongo. Bazoye bateke mbongo ba obeta lisolo. Eza image un démon qu'on appelle maman. Et la personne, si cette personne-là qui sème ne possède pas l'image de l'Éternel, yeba ke ba memi mutuwa na kata ya ko appauvrir, muta kote na kata pauvreté. Parce que maman da ko habiter kat na ye. Toi tu prends ton 2000 francs na ya mawa. Au lieu zongo bitenza ko sunga. Eza sacrifice. Au pesi siko passe-temps. Pasteur na bino simba affronté. So asisi kilt, bazu mbongo se ba renverser na coffre na ye. A démarrer mutuka kei. Na simani ba kambiste bazu ba moto balandi ba ko zo franc, ba me ba pesi pasteur dollar. So nzambe nini wa lingaka dollar. Aboya franc. Mais to comment on a ming na l'église? Nga na za siko mone na fandi awa. Nazo senga na muto misa bangolo na lokolo. Muto asanzi sa batu ba nyoka bangubu. Na posa a confiné le coronavirus. Parce qu'il y a un miracle. A confiné le coronavirus. Comment est-ce que même il y a coronavirus est confiné? Bazawa pi bato ba spectacle. Spectacle le monde zolu kezali que coronavirus soit kende parce qu'ils ont ravagé le monde. Mais comment est-ce que na bango soit disant bateau nzamba tombola va permettre na église de Dieu, l'église qui est au Congo et qui est en confinement, tandis que le coronavirus c'est pas une maladie scientifique, mais c'est une maladie spirituelle. Qu'est-ce qui manquait à eux, soit disant bateau nzamba tombola, bakende ko luka mokonzamboka. Mokonzamboka za na ceinture o ezalaka wana baza ba conseil spirituel. Ba yebisa bango o nzamba lobi concernant le Congo par rapport à la maladie ekoti. Ils ont eu du mal. Pourquoi? Parce que la considération nzamba lolate.
bakoma ko consulter les individus, bakoma ko consulter babikeko, bakoma ko consulter bateau. Bakota na monde ya idolâtrie. Voilà pourquoi le coronavirus wana azali anzambe te ne sali ete bazanga loka koloba ngo pe ba confinement. Soki ka makambo esili to mama na oya na mission na bino to sola oyoka ba sa miracle. Na bela ki coronavirus na mboko na tala photo papa na biki to yokango. Professeur Lukuta na lia ki photo ya papa coronavirus ebiki singa tangu na bengi ka papa na téléphone papa obina nga cha loboko na mai na cheka loboko na mai na sukoli coronavirus ekimi to koyo ba professeur Lukuta ozomona oui bango wana eza na batu ba prochette wana ba pesa ki bango prophétie que na mois de mars ekoleka te yo na poto coronavirus tango aye masi ko et comme non, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Nous sommes souverains. Il fait des choses quand il veut. Mais yo le baki soki na za nzambe yo de baganga. Soki na za nzambe. To kota escroc. Yango un évangile. Siko to na posa to yeba, nkola lobi aussi la camp. Ba prochette. Boye bisabiso na bino ba passe temps. Et aussi la camp. Coronavirus. Ok, merci évangéliste Elonga. Mais si quand tu veux comprendre ma prophétie et côté confinement. Eh comme prophétie et côté confinement. Donc yom to la prophétie na ndako ba sakolela ko ne poto ko bala ko zela ngona problème parce que to éviter mkoloni ni prophétie pe ya coronavirus et ko lobama était coronavirus. Bazo na prophétie. Bazo na ngote. Parce que tu veux battre ba prophétie so bozwaka. Mais oya même mukoleko sila ekoyate tozo zela pena prophétie wana bo bisa so coronavirus ekosila toyeba to milengeleke bon elinge sila po ba prochette ba lobaki ba yebi ke nyonso ba koloba na minute eza lokuta parce que lokuta na bango c'est mon ami. Éternel Dieu avait dit je ferai la différence ya ba obasa la kanga na kana kati évangile. L'importance c'est l'évangile de l'Éternel. La prophétie par excellence c'est la parole de Dieu. Onzamba lobi yango etikalaka tolongwa pembeni ya bato no yebisa yo eza na bato akoma ki ba parecer likolo ba pasteur ntasambela asute ndoto mabe olalo baka au nom de Jésus parce que Bible dit tout genou fléchira par mon nom yako benga pasteur nae papa atala ndoto na loti koko na biso boye na boye yebe shinda ba bitumba mona kwa mire na bino ça va les kana boye ser yaka boye mais mema miliki pona prière nzamba la kisinga fo miliki nzamba wala keka nido soki ni doté bel hollandais miliki moboye eko ser na ndako na ino amelango te amelango na ba régime eleka mais yenza mbaola tse nido pe apesi na ba gram ya linzanza ser pa ki akoti nyongo yewa na kasoma nido ki apesi c'est pour escroquer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons appelé ça message to eko pesa bango année oyo 2020 to bengana to kutana tozo ba nokunda ba pasteur tozo kunda ba apôtre tozo kunda soit des ba prophète soit des évangélistes na ba docteur cette année ba kokwa lokwa ba nzinzi je prie les bons dieux nzamba yo kamawa ba déconfiner RDC po eko samate ke ba kufi na coronavirus. Évangile. Mais si quand on solo babo et bakoku fatoko kunda bango. Tant sali que tant ko sala mabongo exacte que pourtant ce évangéliste est long anda lo baki que ba pasteur bakoku fa. Qui suis-je? Pour aller ngola mutu pempe manabo moi. Qui suis-je? Simple évangéliste. Na capacité te. Ngamo j'ai été empoisonné. Nazaki empoisonné na sali un mois na poison. Non na récupérer ku santé na ngate. Ndeko na nga héritier lu ko jayebi. J'ai été empoisonné. Na kotinda bato ba tchelenga poison bazaki na posa na kufa. Dans la spiritualité na zoki ba visitation satanique ebele. Je reçois même de sirène des eaux ko bisanga ki tika ko dénoncer ba sirène. Na biloko bobika atika c'est bon na yoki. Lobi na tonga na bengi ba journée c'est conférence de presse na dénoncer ba sirène lo na kufa. Na fungola monde kabbalistique pour nous expliquer neni ba travailler na samai, neni ba tinda ba femme na ba mari de nuit. Donc c'est aussi réel. Il y a 5 mondes sataniques qui te gèrent. Sans en embêter. Nous avons un monde qu'on appelle le monde chromanium, qui nous il y a mon pépé, il y a cimetière.
bino to kenda cimetière au commune bosa tombo boy le roi oleka mawa oleka nzambe na bolingwa mutu akufi obandi biloba loba na tombo mutu. Or vous avez en communication dans le monde qu'on appelle le monde chromanium. Et bah démon va dire comment on a bien démon abatteur. Bah travers un mot qui n'a pas lié de tourment. Auquel liboso ya tombe. Par exemple, peut-être liboso ya moanonine, cercueil na funérailles. Oh comme air ya recueillement. Yo ana liboso ya cercueil muto telemi on s'incliner. On s'incline à poani. Pour ça ni. To pe sabotos na bawe. Le seul est mort enterré les morts. Nous autres on est le côté épave. L'essentiel à l'homme, c'est l'esprit. Quand l'homme meurt maintenant, son esprit est bimi. Ce qui n'a pas de corps, il y a parce que nous avons possédé des corps. Ce qui a 4 ça est intimité. Tant qu'on a un corps glorieux, 4 ce qui n'a pas de l'émission, quand au bimana robe à pembe sans tache, ange soyez la bienvenue et félicitations. Bah on peut se félicitations pourquoi parce que passage sur la terre n'a qui les a facilité sur longi kuna ba félicitations ndenge ba yebisa ki tata nanga to kunda ki elobi Abraham félicitations parce qu'à longaki azama ko ya bazantu mais je suis choqué très choqué ni choqué sur ces évangélistes tata nanga a outi retraite à une semaine na bande kuna kata retraite après retraite à Beli. À quel moment à l'hôpital, babo ko sima papa kofi. Ba attribuer coronavirus. Ba kuni lobi na kenaki. Lobi to no kunda. Na ba sachet, ba linga ba sachet. Jeudi. Nzamba za na bomoy. Le corps d'un serviteur de l'Éternel ba saka na ngote. Maman, Elisa Sakufa Kweya, Apola, ba lekana mo wei. Et bemba kwena mikuwa Élisée bemba zonga na bomoy. Na yebiso onction pour la rater. Même les corps d'un serviteur de l'Éternel ezaka onction. Ezaki humiliation. De la part, il y a honneur, il y a service mon sang sur la terre. Hier je pleurais. Je dis au moins que bateau balou makambo basa la raison ceux qui basana tort film nzambe zali. Et Dieu a dit à vous frapper. À frapper. Encore dans un message. Aujourd'hui, il y a des anges qui ont descendu. Ange Bazao. C'est la mot d'ordre pour frapper. Rome. Et Zipi qui est RDC l'amba ya mwindu. Et l'amba ya mwindu et outi likolo et pas Yesu pa nzambe. To et l'amba ya mwindu zo le belabiso évangéliste basomeka na tombola ba finiki. Le ténèbre. Est-ce que vous avez que vie à Moutou Balat Sango Maloba? Oui. Tanga histoire à Isaac. Anga ko faibisi Esaou bomelanga nya manalia. Maman comprend j'ai azui Jacob abimisi. Papa ça qui était qu'ils ont bibole nyon sopon ya ngone lipamboli na pesio. Isaac azaki na bibole belé avec na richesse. Ma pesa ki mo anete kabi oyo zwabo otambo abimisi maloba alatisi ye bénédiction. Maloba nde balati sakango mutu. Et tant à l'atissé maloba, Jacob est-ce qu'il y a au pambola. Tant Isaac nani Esawaye, a dit papa, attends qui est éthicalité. Les gens croient que la bénédiction ou la malédiction, et c'est ma kenapi mais la moi nanga mapangu, ton apc mapangu. Non non, la parole. Tant bazo lukaba bo même boka o ba bo mango na maloba. Tant wa lukaba pambola mboko to pambola mboko kana maloba. Où sont les vrais? Quand le mal est comme qu'on s'est propagé à un niveau et qu'on détruit notre pays. Ça fait mal. Mais heureusement que le Congo, c'est un pays qui détient la prophétie de l'Éternel. Sophonie chapitre 3, verset 10. Non, il y a au Congo, dans la Bible. Malheur n'a pas travailler au occultisme dans la Bible. Malheur, il y a bateau sur Batiki Nzambe pour la Kis dans la Congo. Pas un problème. Après l'Éthiopie, Mboka wa kozala ba fleuve ebelé. Peuple wana kozala peuple nanga. Et puis ba habiter ya peuple wana ba kozala kwa maïle na bangoza ya kokokate. Après l'Éthiopie, yebsanga pays le qui RDC ba fleuve. Talo lenge na biso bato. Tozaka maïle le cas. Au fin nda ku calme, oza rendez-vous à 8h. Au lamuki 6h, au fin di 8h. Na balabala ndoko mi pressé. On est dans nature na biso. Te nature te. Nature te milimo za malamu te. On a besoin d'un démon.
receveur azoya maman démon évangile ceux qui démon kotika na oyeba ndenge o gérer vie na ote okoma na problème même il y a stabilité à parole stabilité ka ya maloba receveur azoya pa amoni ogogo a télémisi aleka ki pense à presser a télémisi mutuka okoma ya receveur a komi presser mama tambola ya kambangu tangu yo yeka kokota na le comité chauffeur a komi presser chauffeur a ki receveur amona na mutuka na sima tala mboka non nyonso wana papa bazelaka no mutu afanda allez-y comprendre jari ya bato tozala bango na mboko. Merci beaucoup Evans, merci de vraiment que la souke émission na biso. Alors dernière question na ngezali oyebisa biso na nutoye ba biso bana mboka tozali komi tuna mituna ebele pour la papa na biso pasteur Mukuna. Est-ce que vidéo oyo ba publier pour na pasteur Mukuna et cette vidéo ya solo pour na yo évangéliste ya solo c'est la kanzambe ya solo olobi nini pour na vidéo wana? Rien à dire parce que je ne suis pas un technicien. Bato baza ba technicien ne baza na capacité à koyeba si réellement s'il y a pas eu de montage na kati wana. Mengelo ko na kosenga na évêque. Azonga na makambo alobaka retour à la parole. L'essentiel c'est le paître le brebis de l'Éternel a préparé l'église pour le royaume. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient maintenant. On ne sait pas. Peut-être qu'on a 15 heures à l'éloigner soit zozonga. Bitumba to lukato sala bituma moko charnel. Na ina ndeko na ngana bomaye pona bentéré ya mokili so ye soye na tikango. Je prends un exemple. Papa na biso kizenga il s'est bâti hein. Tant qu'on premier ministre, alobaki la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Donc même Kombo ya salaki azaka na bomoy abayango. Ba presi eka primature et comme la chair est faible. Donc il y a un certain âge, na vie à biso bateau. Biloko tozo kana mokili za tinate. Ils ont tinate. Ozanga iloko sana ngo. Donc komba oyo évêque azobunda. Abunda pour l'église. Abunda pour l'église. Abunda pour le peuple congolais. Maman nangai peuple congolais peuple nzambe nzambe ozwanga en charge. Ya solo. Yemba pasteur bosingo la biso. Nzamba kende ko zoyer na balabala. Na mokila meme na kati église. Pour que zo na mokila na bango église, na chemin église ne ba barobika. Il doit continuer à évangéliser. L'évangélisation doit être transformer batou. Ce qui va transformer dans une transformation, il y a intelligence na bango. C'est par là éternel dia ko kita ko agir na ndenge na ya bonzambe. À moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est ce que dit la parole de l'Éternel. Maman, telle ce qu'on place bakomi. On ne sait pas y être ou y était. La nudité, c'est un père de famille. A gérer institution le roi Renaissance. Après si c'est quoi l'anniversaire à la Renaissance chant. Ba oyemba mo Renaissance ko beta une équipe mo ka Congo. Abaki sel banguna ne ba arme roi kizeye. Na ba to ba ndimaka ministère na été ba kobundisa sikoyo. À cause ya nini? Atiki di lobanzambe akeko na ba individu. On a fait 18 avec Joseph Kabila Kabange. Il y avait un seul pasteur à tellement pour Joseph Kabila otambola mabe azalaki na mboko. Bazaki wa bazo bangani. Bazaki chef de l'état. Elingo lobani. Mon konzamboka ba respectaka ye. Samuel ayebisa David. Yo David yo. Après ça ko pese l'ICC. Kotali sa David que ezalaki na moto moko azalaki na bozwi ebele. Patron ayambi mupaya azapena dibole belé masengi na mona musana na ye zwa ebole na yo moko ka kozaka nango pesa na bombalambela mupaya nanga musala bi ah patron ngaka ebole moko zwa ye ebole belé boy asili ka bomi même travailleur na ye pour ça ka ebole na ye David azaki na kanda abi na mutu na za méchant ko kanga ye abi David mutu ango ezayo wa David aza roi au chef de l'état on a roi roi à le chef de l'état na bino ya bino ki ndakana ba voix ba élection to voter on doit voter té siko roi ba bise ezayo David akataki prophète Kingo acha moto na senzambe yokanga mawa abise lokwa épée kota kilanda kwa yuri pa na opé ko bimate mona bota mate akufa bango baza ko banga ko yebisa ba chef ba konza mboka ke nkola lobi boye
encore ça ko interdit na likambo boye. Donc Evange sikoyo lelo yo muto batambola ki 18 ans sans que ba bimisa mabe na ye après 18 ans encore là ko pesa message la musa peuple congolais bokende bokanga e calme botine na justice basala boye nazo ça évêque le combat n'est pas mauvais mais pour nous ce n'est pas important. Président de la République de notre pays il a dit non, final est passé. La personne avec à ça quoi acquisé, président n'a pas bien partenaire. Parce que y a un gars qui est partenaire à président de la République. Ah, on a vu tout mal. Atikanae. Azo on a église atia. Il est pas à congolais, azo bunda pone école. Maman bunda pone évangile, nzambe bunda pone Congo. Y a bisa so lobby à Congo zani, y a bien. Mais ça pasteur. Est-ce qu'il y a bi lobby à Congo? Nié, ninga, to yeba que coronavirus ezoya. To surtout quitte. Maman, hier c'est vrai parce qu'on a vécu. Aujourd'hui c'est un cadeau parce que ça nous appartient. Mais demain c'est un mystère caché que personne ne connaît sauf Dieu lui-même. Kobe te la lobby toloté. Mais Evange, coronavirus tu es ezoya. Mais c'est quoi pourquoi le prophète et le pasteur juste basé sur la TV, basé le backer, ils allaient déjà professer bima qui kala. Toye baki déjà qui est ekozala. C'est quoi ah évangéliste c'est ce que toye baki te que ekoya. Kasinga yebete na lobby ngati. Nga yebete lora bango ba yebaki. Ba yebaki ndenge nini to sala po ba kufate. Ba yebaki. Maman, quand Dieu parle, après ça avec exactitude à expliquer à l'Ikambu, na ba mesure préventif. Bon, quand ça y bango ezoya. Bon, ayebisi bango pene tango ici là. Ah, bon, c'est parce que c'est pas qu'il a roulé par le prophète. Alors, il a vu que ici là quand na juin, juillet, potoye, net aux abotoye baté, bana bakotanga to bakotanga te. Bango ko lebse bango ni bana bakotanga pour le coronavirus. Ce sont des aventures. Maman, sur Fongoli Ézéchiel chapitre 12, verset 20. On comprend que je vais détruire la ville la plus peuplée. Non, il y a des pays qui sont en train Éternel a dit, les pays seront ravagés. Aujourd'hui, ce sont ravagés. Ce sont des pays où il y a pédophilie, homosexualité, il y a faire place. Tel l'Italie. Gloire au Seigneur, aussi là. Parce que pédophilie n'est pas parce que le roi Nzambe. Makambo on kola bomela solome komor bango ba accepter yango. Tande bazosi là. Jusqu'à ce que bako se repentir. Bakoluka éternel Dieu à travers Jésus-Christ son fils, ne barobika. Mais comment déjà déconfiné déconfiné toi ba liwezo continuer. OK na Londres, pays et fandi ça tous les sectes ba siège na yango général et à Londres. Yo anazo matanato. Aucun en France, tu as la présidente de la République, tu as la moissinaille. Maman présidente, c'est clair. Moi, je maman à la clé mabé. Donc la France est maudite. Parce que l'air président de la République, il est maudit. Les premiers citoyens. Maman na bango de makangu moissinaille bala. Si on boka na nzamba otala ngona misu mazawa na te. Ya. Quand tu fandi ba pele utokota ndeko moi en France. Bon nzamba eza orgueillité. Mais c'est difficile, n'est-ce pas ça? Il y a un oui appel à poto. Pas pays différent. C'est difficile. C'est impossible, mais c'est difficile. Non, en tout cas, papa, nous avons des problèmes sérieux. Papa, bon de la ponabiso. Poto angoto yaki poto zambokate. Papa, satana la la kawa. Papa, moni nege tozawa. Nabi, mais bossi singana posta ko beta ta tourna mboka ngo. Pour nous lingaper moi nese kwela ngane kwela bande kapuna zongi na Congo pour mboko ne et place et la ka efandi. Papa le motatika professeur Mboko. La prophétie dynastique de ce pays ezali. Ngana ozana monango. Mais Israël baboy ko yamba Yesu tilelo bazana confinement. Biso petoza na confinement ya kashine. Toi ta kashine confinement na biso ngwana. Combien de morts? Combien de morts? Tout le monde a monté, mais ma mort est belée. Na tcheka à 60, na bagisi. Na espace à combien de mois? Mais tout le pays où on a l'espace à un jour, combien de morts? Ça cause, il y a juste les Congolais. Dieu a épargné le coronavirus dans notre pays. Il faut trouver la vérité en face. Na yabi ke boy dérange à bango. Ba linga boulba manga suna kata kasho.
Mais si c'est à cause de l'évangile, c'est une bonne chose. Kobomanga se montre des choses. Soba nanga batikali mike moko aza na 4 ans, na 5 ans moko aza na inane soki na kufi bango batikali, nzambe muta kokolisa bango. Tant on a là la butu, bango balala butu na la possibilité de battre la bango. Soba ominga lelo, c'est la voie la plus facile pour nous mona nzambe. Na ko pe mananga, pe na lunga pe na mokili ngo ba makelele. Mokili ba dérangement. Ozanga na 10 litres carburant. Tala mokilo toza. Mais pas tata nanga na lola, nkembo na nkembo. Naza na poste na fandi bono on appelle les 24 veillards. Ne bazo boka pena malongoli couronne bazo boka na mabele. Bazo ganga mo santo na mona les 4 êtres vivants. Na ngafona ke ga lola. Po fona tu na mwana comme de kwango za kanani. Jonas. Na libu mwambise okaka no zete. Bombisa kana sei. Mais au fanda kuna téléphone tu ngana kanga oyalola. Oh, mais faut les analola. Ah, t'as mon robanga nzambe, na via sanctification. Oh mona. So oyo mona mambo na webisa. Ngana otunaka Jonas. So kota na mwambisi, mbisa kana zei. Yo kaka no zete. Tala nzamba mystique eh. Libu mwambisi comme chambre. Et avaler une seule personne. Et puis mutunaka tu peux sentir étouffement. Si mbisa lembi après ba jour à bois qui est. Akoboke na mboko nkola tindaki elingi kolobake na sena moi nyonso nzambe muto asala yango to banga nzambe c'est important, l'essentiel c'est Jésus-Christ. OK, merci beaucoup évangéliste, merci. Bon tu connais l'évangéliste na biso comme na soka émission na biso évangéliste ce qu'on a un mot à dire pour le peuple de Dieu ko bakisa nini pour na bana nzambe o batula na biso na moment oyo moi exaltation mukie ce qui ezali o bakisa bana nzambe ba comprendre na moment oyo ya coronavirus na moment oyo ya confinement et singeli na bango basala nini bango ba continuer kozana nzambe c'est important. Jésus-Christ a pour ba amwana pour na okendelola mais c'est ça pour na ba faux pasteur. La colère de Dieu est là, les gens sont là, ba ange ba oser la mode de pas frapper. Ano to kokunda ba pasteur ebelé ba prophète ba docteur ba évangéliste ebelé na ba apôtre. Tozo kunda bango tant baliwa ekobanda boka moité. Et puis moi ba serviteur de lien de prison makal zéro fondement pour naye akokota prison. Ce qui a côté to kamoité a côté parce qu'il a na raison ba condamné pour na lokuta mais à côté parce que ça la qui mabe bo moto nzamba nga pinyo rien na bo moto. La famille là à la qui sur au moins yango déjà. Pour ça tenga kombo na le na tongo mo mo na rabu. Mandat d'amener, mandat d'arrêt. Et il peut nous avoir frappé la 5e génération. Athée aming sur la sanctification, mais il y a mon avis sanctification. Sur l'évangile. Comment là qui est déjà frappé la 5e génération. Non, c'est un de comme de parler sur la sanctification, bon la motema. Nous avons dit moi sinon pembe na yo pour aider yo, mais yo aussi moi sinon au mémé la n'importe quoi. Maman quand dans nzambe telemi et kozala mabe, nzamba lingi mutu na ye parce que même tasala ki mutu. Malingi te mutu ko fana kata mabe na ye. Voilà pourquoi autres tinda plutôt pesa un message pour bobongwana. Eza tarté. Église moi ezara na limité à partir de 15e heure ti 18e heure. Mon bala sera initiative pas bon la montée moi ça bito battre la réputation. Bazali on a dit des tourments. Kwa nini? Balinga ko ba vérité te. To sengi no bon la montée ma boko perdre le côté. L'essentiel c'est Jésus-Christ. Koluka ko posséder mo kilisa na tina te moli monde le kinyoso. Voilà pourquoi ma commune nzambe sur le but chercher premièrement le royaume de ciel et le reste ko pesa mena biso après. Nkola ko sarate après wana goyat. Et oya. Netinga bona tanga classe na silisa. Na bali na boti. Na somi mutuka. Do itikali kana ke poto na soma ndako après. Itikani. Liwa. Comprendre? C'est que ça na tina te. Na ranza so na sisi classe na koma soki nani na zaka anga. Na ranza so na bali muko na kobala e na yebite na bali na zaka anga. Na le compteur na baxi charge. Muko na mona mwana ngana boti na boti ku ba mi bali. Na mona ka na komo kimanda kumbana magelele mwana tanga bible zate. Ozomona. C'est que dans la sombi lupango na longo locataire na mona ka lupango ngo pe et comme sous famille au mona donc c'est rien le monde c'est rien. Ne cherchez pas de posséder des choses de la terre. Cherchez plutôt à voir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et puis liwa esuki kana basala nzambe te. Na batu no so batambo na ba memi occultisme na kata politique. Nzamba bazo frapper. Tozo kufela mboko oyo na ndenga mabe. Na sengi mawanzamba ebisinga lobi songa na obeta yo nani bopekisa. Na bi basunga nzambe te. Seigneur, je me répands. Que ta volonté soit faite.
mais tu peux un message pour mutu aza na kati mabe akokipe ko to chance ko landa biso lelo atiki maman mabe azape sauver mais ko peut ko sunga ba ba prière na yo évangile ezama musunko la rola qui soit lobi elonga regarde au moni prier ne dit absolument rien sauf prier na ko tu prière non ya le bango la télévision te il y a des choses qu'on la rola qui elonga regarde au tali abiso lobi kende loba ko sambela te mais loba ngana eka na lobi so na bakisika ko sambela na bi maman Moïse non ya raté kana et ali musunko la rola qui soit lobi elonga regarde au moni abiso ko sambela te kolobate yo suki sans kana kotala osani ainsi dit l'Éternel maman en tout cas les boutons en nzambe nkola pambola bango bande ko bazana kasa confinement bon continuer que respecter les mesures préventives sur la pesibiso bisika so bamboka otozali après nzambe za l'état na ngi koloba que la foi n'exclut pas la prévention tu le crois on a ndima to ko se prévenir tete rokufa nana ko ndima train zo yo bina bimi na rai nana ko ndima train ko kota nge bimi kuna to za ko ndenga lo ko tanzo to nao ozomona on est mi foi ya buzoba la foi n'exclut pas la prévention ba mesure préventive à pesibiso to se respecter to se protéger l'essentiel c'est Jésus-Christ total avenir ya lobby si tu as un problème luka d'abord nzambe so ki nzambe pe orientation luka mosala nzambe luka e ko wela ko luka biso te to abatu banda ko luka na nzambe o ngamona ke ko luka nde yo po ko luka e iso sa katele so rida tempelo ko ta kutana nzambe so ka pe orientation luka mosali nanga o e ko luka basala nzambe tozali basala nzambe ko mi ko senga batu mbongo ya mabonza na mpesa na Airtel Manning on appelle les sous évangélistes makasi oh yanine mais au fond évangile bango ba hote ba pesi combien évangile bango ba hote ba pesi combien même ça to e bande ata merci même so pesa nzambe te ba mela ba turbo ba tchango na kati ya mulanga coca turbo gaz e coca ngo fulu ebele boy coca yoka fulu fulu mais dans la gaz fulu fulu bongo ce sont les aventuriers pas bongo la mitima oui merci c'est bien voilà mboka boyo oui évangéliste oui ko pesa numéro na yo mutu nyo so na posa évangéliste ya contacter numéro de téléphone évangéliste ko contacter ngate po menacer nga po sala perte nkola betu na butu tongo etana ola mukate po tongo eza nzambe oui évangéliste boyo qui est 0 plus 243 97 58 21 175 je reprends plus 243 97 58 21 175 obenge évangéliste longa na raison ya conseil partage et exhortation peut-être vous en avez pour sa précision par rapport à l'émission à Moussouto Lobité obenge biso to solo là mais ko benga te po pesa papa moni na zabo na comprendre te ndi na zabo en tout cas ebige nazoka rime papa sambela ponanga ata yo moko liga mnangi na benga pena nzambe to na benga Jésus Christ aya pano ka rime on za baka rime te yo moko simba zolo bana rime bima rime abime sili il suffit de croire to benga na Yesu pona rime OK pona mutu pasi pona la forte fièvre to benga Yesu pona forte fièvre et ta mère n'a pas ça miracle non vous avez le pouvoir de bénir et de maudire à travers la langue bon on a sa puissance voilà oh mais on sait donc tu possèdes pas l'esprit de Dieu. Vraiment. Toute personne qui possède de l'Esprit Saint il a cette possibilité de déclarer makambo ekomi il faut avoir la foi donc c'est un peu ça ce qui nous a masungi le 15 ya mois oyo la voix des orphelins tozawana pona kokende kotala subande ko na biso orphelin na confinement na kende kotala bango tango nzamba bikisinga na poison na kende kotala bango kabola action de grâce tanga na bango na 1000 francs nazaki na ona bité bande ko nanga boza en confinement malgré ko la bikisinga nazangi maloba pesa nzambe na 1000 francs awa na orphelinat nazozonga lisusu on les allait pona ko soutenir siko bango na compte ya ONG na biso où ils allaient coordonner par El Brevi Elonga Ngamoko les coordonnateurs pour ne pas rebenga au président ndenge to ngama lokumu mokambi na lingala tata malongi ngai na la voix des orphelins on est là na kutaki ba kisi ezatende kunanga soko za na moya otene so ba kisi tinda so moni ke faut tinda mboto so ba kisi otindi so moni ke faut tinda te ko tinda te so moni ke faut tinda bilamba tinda o moni ke faut tinda mbongo tinda ozo tinde ya pona ngate na lamba déjà pondwa limbondo nkolo yeso sa pesanga possibilité ya limbondo na rozanga na tongo na poko nkolo pesanga monga carburant na démarrer ka kimbambala nanga na tamboli na ki nene ayibo na sala émission nanga nkolo azwa ka soin nanga soko moni ko sunga pe bandeko wana ne nkolo azo sunga yo c'est une bonne chose
soko moni ko sala action oyo te c'est pas grave sala ta prière na musika nkolo assister bango à travers bande ko nkolo pambola obetika numéro na biso to pesaki moyena quelque chose soko sala ngo tinda pona ko sunga bande ko le 15 oyo to robenga pe presque ko sala pona ko assister biso de façon ki ba mona ndenge nini orphelinat na biso pardon ONG na biso zali ko tambola na kati ya orphelinat pona ko mema ne fils que un Pierre on va pas mbola bande ko ani ya ko tinda quelque chose dans un ndeko moko atina quelque chose déjà depuis lobi na zwa kango pona ko kende ko mema soutien pa ya bande ko na biso na kati ya orphelinat nzamba lola zanga te ko pesa ko pambola yo azongisa mingi bisika ebimaki na kombo na Yesu Kristo amen et puis apambola bino apambola chaîne na bino pamba te boyambi mosala nzambe en qualité d'un serviteur c'est ce que dit la parole de l'Éternel ceux qui bayambi bino en qualité d'un serviteur il me reçoit d'office donc boyambi pe nzambe amen 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 ko la pambola bino merci beaucoup merci la bande konyo so Rolandi biso kona lelo merci wana boti kolanda ndeko na biso mwana mboka évangéliste Elonga boti kolanda ye ameki un peu ko expliquer biso lolenge nini makambo et ça makana monde ya magie ayesi biso lolenge nini makambo na monde ya magie ça la maka alors to komi na suka émission na biso merci mingi na bino ba ya bozwa ki ngonga na bino ya kolanda émission na bino télé réalité RDC na pesi bino vraiment merci beaucoup à la prochaine to kotani mokolo e kolanda